Shalom, shalom, peuple de Dieu, libota na nkolo, peuple de Sion, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia, Nzambe abomoi apambola biso nyonso, lokumu ezongela Nzambe ya bomoi. Nzambe azwa lokumu, azwa kembo malgré foi na nga, to sala makasi na lisungi ya molimo mosantu boyo kanga bien, na kombo na Yesu Masia na pamboli bana nyonso ya Nzambe ya papa, oyo bazolanda nga na tango oyo. Lelo bozala vraiment na écoute vraiment o Nzambe alinga pesa biso vraiment molimo mosantu alinga sunga biso na yango vraiment tolanda ngo malamu na bondeli Nzambe ava tokota na témoignage tokota pe na boyebi buke o Nzambe afungoleli ngai na pokwa lelo tobondeli au nom de Jésus de Nazareth. Yawe Nzambe bomoi na pamboli kombo na yo lokumu kembo masanjoli ezonga epai na yo le Dieu tout-puissant. Opesi na mayele lisungi ezanga jamais na détresse. Tika te yo mimonisa molimo mosantu nga na tiki nyonso na maboko no. Nga na yebi koloba te yo nde mutu edifiaka libota na yo pe otalisaka bango nzela ya bomoi. Nzambe tika te yo mimonisa loba kati na nga lobela vraiment libota na yo vraiment. Kotisa nga ekolo nazala connecté na yo papa po te libota no ezala édifié. Natiki bandeko nanga bakolanda video oyo papa molimo mosantu fungola bango mayele ba comprendre sunganga pe Yesu nazala simple instrument oyo ko utiliser ndenge na lobaka tango nyonso naza vazi disponible Seigneur pono leko salela libota na yo Nzambe tika to mimonisa Nzambe batela biso bomba biso na nguya loboko na makila na yo molimo nazwa contrôle nyonso to bondeli bongo to bi amen. Kambo sambe la miso okanga oyo iza vraiment makambo bele miso mtongo chanja ka position mais ata tiango boy kika boy tika Nzamba lola azwa lokumu azwa kembo na bongisa base même mona na l'église mona allo donc funa bongisa awa base nazwa toi bien to banda video balamu Nzamba lola azwa lokumu vraiment Nzambe aza malamu nini o na ngai na partager na bino par rapport à témoignage nanga libota na Nzambe fuba comprendre nano témoignage na ngai soki ba comprendre ngo bien nde ba kososola pe penser à molimo mosantu nini o yazozo amemela libota na ye banzela tolekaka ezaka volonté na biso te biso pete batolingaka ngo mais Nzambe Alexa biso na banzela mususu pote lobi kembo na ye monana na vie na biso ozomona soko tali bien témoignage na nga tokoko yina bato te on alobi na bino bato nyonso basalanga mabe so babenga na yambaka bango ka ou babenga o babenga nga ba msu inane msu 2 ans bakobenga nga pe bwena yambaka bango wani na yambaka po baza bato ozomona baza bato mais Nzambe na lola oyo grâce ngolo asalanga Nzamba motema malamu ya liboso foye bananu soki olimbisa bato facilement Nzambe pa olimbiso facilement soki yokoka kolimbisa bato noki te yo pe s'attendre na tour na yo pe eroya noki te osomona Nzambe pa ofonctionner pe ndenge motema no eza kokanisaka te soki osala motema makasi yo nde Nzambe azali motema pete non ka ndenge yo no tolobaka Nzambe osali yo sela kondima na yo makambo supe Nzambe osali yo faso pe ndenge ozalaka soki ozoyeba te soki oza Nzambe oza motema malamu Nzambe pa oza no motema malamu ye te mutu alobi na liloba na ye na psaume ke alaka motema pembe na bato motema pembe donc soki oza motema malamu Nzambe pa oza no na motema malamu soki oza motema makasi pa Nzambe pe kofonctionner bongo ye pa aza bongo ozomona fulu koyeba Nzambe o malamu nini nga na témoigner eza na nzembo moko na koyembela libota na Nzambe vraiment botika ngai na seka nga moko yo koseka te ata vue bimi mabe na église babakanga misu tosambela nga na bisko kanga batwe nazoyembela Nzambe nzembo wana siko tozosisa nzembo wana nga na bino servante de Dieu ayembaki nzembo mais nzembo servante de Dieu ayembaki
apesaki biso afungolelaki biso te place wana me na lisungi ya molimo mosantu na kofungola yango na nzela témoignage na nga amen nayebi ozongisi amen yo lingaka ngai yo lobi amen sikoyo tozoloba nzembo wana eza nzembo nini Rebeka ayebi biso so nzembo sere na biso servante de Dieu nalingaki mingi Georgette Kefa ayembi moninga soki eyeli yo te nayemba kaka nabai na oyemba nzambe nayemba Yesu sunga ngai molimo te nayemba moninga soki eyeli yo kolela na yo te o molokoti azali lukaka kesika lekaka boyebi nzembo wana te molokoti azali embi bien malembe ejo tokoyemba kaka wana vocal ebebaki deja moninga soki eyeli yo kolela te luka kaka esika ye alekelaka nzembo wana boyebi yango na molokoti alokoti ngai alokoti ngai ayemba bongo soki eyeli yo ezala maladi soki eyeli yo ata kufa baprograme na butu eskize ata baprograme kufa na butu ke yo kufa ndeti ngai ane o deja bosatendre le 31 avant tokota le 1er donc ezala ke serve Rebeka azosala nini aobina na bino parce que eza ane oyo naleki mpenza na kokoso ezalaki natika mokili selon volonté ya mokili natika mokili nakufa me nzambe abateli nga lokola nzambe abateli nga vraiment nde naloba na bino nabinela nzambe bosentir nabinela yo nde oyokaka soni mpona kobinela nzambe yo nde oyokaka soni mpona kokumisa nzambe yo ozoloba na molongo ya bato bazwa ngolu na nzambe nakoki owangana te nga mpe naza na kati me ngolu yango mpe toyebaka te ozwa ngolu nini otemonaka nzambe yango te otatola bolamu ya nzambe te ane ndenge ebandaka ndenge esilaka yo otemonaka te yo donc nzambe asalelaka eloko te ingrat ce n'est pas bien faut temonaka bolamu ya nzambe na bandaki koloba molokoti azali ata oza na kati ya pasi ata oza na kati ya minyoko luka kaka esika ye alekaka aloba na biso kaka bongo atiki biso bona suspense babani suspense boluka kaka bobongisa mutu tabibongisela kala ye donc toluka kaka esika ye alekaka nzambe oyo nga nde natamboli na pasi na nga na badetresse na nga namoni ye nga namoni nzambe namoni ye na repentance sincère ndenge yalobi na nga Rebeka soki yomoni nga face à face eza cause ya repentance sincère siko avant repentance sincère eza te nazalaki na repentance sincère tant mosusu oyo osala na déjà ba repentance sincère mais omoni ye wana te ozomona nzambe aza na banzela ebele ozomona alekaka nzambe oyo akoleka mpe na vi na yo ça veut dire oza na eloko moko osala na bomoi na yo nano confessa yango te faut confesser tant mosusu na confession bokokutana nyebi te so ozocomprendre alobi luka kaka nzela oyo alekaka to mosusu na confession yo kokutana na nzambe par rapport eloko oyo bomba na kati ya motema na yo mutu ayebi te oyo osala ya monene oboma mutu otiela mutu poison donc yo kanga nzambe na vi na yo lelo ozoluka nzambe me nzela nzambe alekaka to mosusu mpa na yo ezala ya confession posimba nzambe omona okota na église obondela ozwa bolimbisa masumu osengi bapardon mais ozomona nzambe te na vi na yo eloko oyo osala wana fungola motema na yo yebisa bato ke na boma ndeko na ngai ke na boma nani mama na ngai na boma papa na ngai ta mabe na sala ndeko na nga frère na nga na kati église netonga na tiela e poison ndeko na nga kufa tika mwasi ne na bana papa limbisanga confession wana to mosusu koyelo bakobanga oyo mona kobanga bakomba me loko osali yango mpo okutana na nzambe yeba na problème wana okokutana mpe na nzambe nzambe mpona kokutana na ye okoko ozwa likambo moko ya ndeti yo oza malade
est ce que yo yebi soki maladi wana nzamba permettre kota na vie na yo pote oluka ye bokuta na bino mbale parce que yo na nzambe boyaka na lisolo ya kobeta ozomona tala pasi ya sœur Rebecca esalinga na kuta na nzambe face à face ozomona oui bakoko tia molimo ya moyibi mais yo muto yibi physique ozomona tango ozo reconnaître mabeno ozokota na kati ya repentance sincère nde nzambe mpe asaini ekomimonisa na nzela ya bomoi na nga mpe ayebisingaki yo molimo mabe moto eza kati na yo lukanga na kangola yo koluka nzambe ya kangola nga nzambe mama ozosambela nzambe te mama mpe abande obimela abande omona yo te nzambe aza nzambe moko nde bolobaki mystérieux nzambe aza nzambe akokobimela yo me yo wana nzambe lokola omona ko aza te ye moto abenga ye ngo okomodute susu na voi na ye ozomona eske eza ye to eza ye te nzambe akopermete eloko moko ekomela yo me eloko wana ekomeli yo mpo bino mbale bokutana bosala lisolo ozomona nzambe azala na bato nabetela masolo nzambe mpe aza na bato oyo alingaka akomisa bango baninga na ye so boyebi te boyeba yango eya na bible alongoli yo témoin abisiko okomi moninga na ngai na obombelo eloko te ndenge nzambe alinga boma Sodome na mboka Sodome na alobi likambo na ngi nasala eske na obombela yango Abraham aye kobetela yango Abraham oui akosala yango sa Abraham ayeba ozomona me nzambe aza mpe na bato na ye abetelaka masolo ndeti moto mpe lokola ngai eloko ezanga mpe ntina aye kobetelanga mpe lisolo ke tala makambo eleka na Congo akokaki kosala yango nga mpe nayebi te me nzambe ayebetelanga likambo esalama na Congo makambo esalama na mboka na vani na France ekoki mpe kokoma nga Rebecca nayebi te me nzambe asali kona se apermettre ke nga Rebecca lokola na France nayeba makambo wana mpona se prépare nayebi te so bozo comprendre et citation mosusu ekokokomela na vie eza mpo nzambe oluka nzambe na profondeur monitor nayeki na mboka oyo soki nga Rebecca nazwaki mokanda bandeko na nga kande na bwaka engunda bongo yaya shine ngo ozwanga ponga na lokwa mwana mo bamema bakwesa yaya babamba na semba lebele mutu ezaka bie boye zomona elobi ye moko yo neloko na linga te pano mutu kama yango alinga te pananga to baka vérité to kana ba faute pe pa nzambe so boye baka te abi yo na linga kanda na yo te na linga te to koma na kanda maluba no contrôler maluba na yo te osili kaka noki pe langage nanga na contrôler te asepela na ngote mususu asepela na ngote nini mobulu nanga ngaza muta mobulu nanga mobulu te mobula kindumbe mobulu na matata nde na bongala kubetola likambo ezanga otina te na beti na ngayo donc na ka bongo pe botoke nango donc c'est ça nzambe alingaka ngo te mpo na ngai moni eza na mutu aza na caractère na ye oyo nzambe asepelaka nango te nzambe alingaka ngo te yango na bie vie ya repentance eza kutu ya biso parce que toza bato toza na berere oyo mpe nzambe asepelaka nango te ndenga mpe Rebecca na banda obeta bana mingi nzambe abi mpona obetaka bana no mingi parce que bango mpe baodécouvrir mokili baodécouvrir mpe monde yo liko tuta bana ozomona donc nzambe asepelaka te nde nabetaka moni c'est ça na banda ekoloba pasi na yo nazongi na likanisi na mpo susi tozongaka nayokaka ngai ozomona pasi na yo ekomemela o lipamboli maladi na yo ekomemela o guérison eke pesa mpe vie esika mosusu na guérison moko ya maladi moko mpe mosusu ozomona na nzambe aza nzambe ndenge ayebaka kosalela makambo na ye mpo nga so nayaki na moko nazwi mokanda bandeko na nga chine nga oyambanga po kabelo boyebi nde toganela na kati ya meshi te boyebi te siko basombela koganela bongo siko yo mokita sur le terrain ozwa gu na yo osomba biloko ndenge yo moko oyebi eza ndeni nando okende baendi wana tala baprojet ya vi na nga nzoka nzambe azoba nayaki na yo kutu awa na mboko mpo botaka te nayaka na yo awa te mpo nayaka na yo awa na but ozomona biso toza na makanisi na biso eza ya nzambe te plan na biso eza ya nzambe te mabongisi na biso eza ya nzambe te banzela ye moto alekisaka biso na banzela na ye mpo asene biso okokokutama na pasi moko na nzoto banda kotuna nde nzambe posa na yo mpe likanisi no eza nini parce que wi naza na maladi wi batienga maladi na nzoto
mais yo fozwa kembo na malade oyo nga naza mwana o simple servante na yo temple eza temple ya maladi te eza temple ya molimo mosantu siko yo fozwa kembo na maladi oyo soki bango basalaki nga boye po emema nga na liwa yo pesanga lobiko nga na témoigne yo epesa vie na bato mosusu ozomona malade ekokomela yo mais ememi yo mpe na dimension mosusu okoyebi te ememi yo mpe na dimension mosusu okoki kokutana na mikakatano ememi yo mpe na dimension mosusu Joseph akutani na baproblème na libota na ye balingaki mpe ye te ozomona toabata liboso te ke bato mpe moko boye basepela biso te ebanda kala makambo Joseph mpe akutani na bandeko ne balingi ye te bateki ye babwaki na libulu akei esclave kuna na esclavagisme projet ya nzambe plan ya nzambe ezaka kati ya Joseph eke komonana mpe bimi mpe libota ne babénéficie na yango ozomona me nga mpe se Rebeka soki nalekaki na banzela oyo nyonso te ndenge mpe na comprendre pensée ya nzambe te ozomona nde makambo Joseph akutamaki na yango ntango nzambe azwa kobetelanga ke natie eloko moko kati na yo mpe Satana alandaka nga mpe nayebaki yango te naleki na banzela oyo naketi na base ya mai bandeko a cause ya étoile ne kosisite bitumba étoile ne kosisite bakomba mais fu yo siko oyeba ke pensée na yo nzambe projet na yo na makambo ekomelinga eza nini sala grâce ngolu na yo nga na comprendre eza pensée na yo parce que étoile na yo eza lokola mai soko ozoyeba te bakangela yango nzela te ekobima mpe na nzela mosusu pa epasuki eke na nzela mosusu mizalaki direction ekende te lokola bango bakangaki bénédiction na yo boye donc nzambe comme bakangeli yo porte nzambe aza mpe capable abuka awa pa oke nzela wana mezalaki nzela na yo te mais so kosala tour mpo yaka esika oyo nzambe alobaki na yo okoma même bana Israël tozomona yango nzela ezalaki na yango mais nzambe atie nzela moko molai mpona bango ozomona nzambe akolisa yo nzambe afermir yo nzambe afaire comprendre yo lokola Josué na Caleb bakomprenaki zala barasi wana ozomona pasi no ezokomela yo mpona nini pasi no ezokomela yo parceke wana eloko moko eza kati na yo yango bango bazobundisa yo siko kosede te kolela te mpona pasi nanga banda kosiko koignore pasi banda koluka ke volonté na yo eza nini na kati nanga parce que so totangi bien na Bible ya Esaïe 53 kuna nzambe aloba na biso ke nzambe moko abetaki ye pe akitisi ye ozomona nzambe ye moko ye mo mutu asalaki makambo wana nyonso na nguya loboko ne me nzambe akesala likambo ye mo me biso toyebi bon te biso toyebi bakaifi bazala yaya banani oyo bazala barome bazala babete ye base te tozomona nde baomemi na pilato alobi mpe na ndenge na ye tozomona bakende mpa kaifi bazokende boye bakokende boye no fulu mpe jije babeta ye kutu baboma ye bacristifie nzoka makambo nyonso nzambe ye moko azalaki na se azwaka bato atie mpo bajoue role nzambe aza aposa yo témoigner kabikisa na maladi nzambe aza aposo témoigner lokola biso nde totémoignaki azozwa kembo soni nanga lokumu na ye mpona nini azwa kembo na ye donc toluka esika alekaka wapi alekaka na repentance sincère ezali eloko moko mpe oyo ekokokundelela yo makambo oyo oyebi te soki ozoyeba te yango moni na kati ya baeglize mosusu bakovandisa bino kaka na makambo ya molimo bomoni mpenake awa makambo ezali famille ekosentir bango balukaki guerre nous tous à la guerre à l'attaque ozomona nokwa kosentir tata mwasi akosentir papa kulutu akosentir papa leki akosentir cousine akosentir nani su tozalaka su na banani bakosentir mais non bonzambe bana na nzambe bakovanda na repentance mpo ani na kati ya repentance kuna na repentance eza kwa bazoluka kobongisa na nzambe siko nzambe nde oyo olingi obongisa na ye aoyebi soki bana nga moya eza te ubie moyenga na salelo eza te ubie momona kembo na nge eza te siko ntongo oyo ozotuna mpona nini parceke kolonga na reconnaître mabe na nga ndenge olobi na liloba na yo siko pourkui nzambe alolakisa tala
koto azolakisa momona ngai eza te problème ezali na makila na ndenge abande kolakisa ngai nzambe azolakisa ngai nasali repentance sincère me nzambe abandi oyebisa ngai tala makila na yo landela makila Rebeka landela makila nabandi kolela mawa na nzambe makila nga nazoporte Seigneur soki makila bandoki soki makilo bateka yango badeja yango na banzamba bikeko nzamba lola kangolanga na makila oyo wana nzambe yokelanga mawa grâce ne localiser ngai ngolu ne localiser ngai semence nyonso batiana eza na makila oyo nzambe yoyo bana kolongola ngo tika makila ne kota kati nanga tika makila ne kota kati nanga osambe pona makila olali bwa bando la susu balakela o mape azolakisa bato nde babolamelaka yo nde bato babambako banie ndenge bato babwakela ko masuma eza ba mauvais parole donc yakanisi ni atake poto kobonga ozomona yakanisi ni ya kozwa vie yakanisi ni ya kobala yakanisi ni ya kobota nyonso wana eza ba mauvais sort o bango baobwakela yo siko fo bana kolandela maloba wana nyonso wana koyeba bango wapi na repentance sincère donc ozoluka nzambe na bosolo vraiment na kati na mozino na repentance sincère tu vas découvrir beaucoup de choses que oyo koyeba te koyeba te na combat ya molimo parce que avant yo combattre nano faut yo za na bonne relation na nzambe po soki yeli yo ndongo nzambe akotela yo bakomema oteka na bitumba molimo pendant que toi tu ne sais pas que yo za nano oyebi te est-ce que nzambe aza na yo oyebi te bitumba ozobunda si assurance nango ezaka nzambe mutu akopesa elonga ntango baoyela oyo na butu bayaka ebele bakope kobeta yo mais so babomi yo te mpo nzambe asimbi yo est-ce que yo oza bonne relation na nzambe avokota na bitumba molimo parce que kuna ozokende kokota bisika na soki okoki te basengaka na même na barenfort eyaka mona ntango ezoya wana bakuto makasi na protection ya nzambe yango wana soki ava yo kota bitumba molimo fo yeba nanu oza nani fo yeba peke naza bien na nzambe fo yeba ke masumu na ngai elimbisami soki masumu na elimbisami oza na faveur epa ya nzambe akokokotela na bitumba nyonso mpo diable akokiza esusu na eloko te ozomona okokokangama na église oyo bateya kaka molima kamba bitumba te bakomba spirituel comme repentance eza la base ya beaucoup de choses soki oyeba te parce que soki yo obongisi na nzambe nde nzambe abanda koyebi sokutu osala prière ya récupération soki ozoyeba okotambola kitoko obandi korécupérer babien na yo bavi na yo étoile na yo nano étoile no bazosalela yo kaka moto te ava bamoto epela fo luka oyeba nani paza derrière bapasi na yo nani atelemela o na vie fo luka oyeba mutu wana bien atie o mutu entele ye mutu aza cause ya pasi na nga ozwi verset biblique obi bible olobi mabe olingi basala oto kosala moninga te ya sali nga boye mpo na nini seigneur oyo opekisaki asala boye me ya sali yango kaka na nko mpo aza na puissance ya molili ya ake na ngambo ya satan nga naza mwana yo nakobika maladi yo te mpo eza ya biso te lokola mpe wuti epai na yo te wapi foto na ye oluki mpe bango mpe bakenda na bafoto na biso mpa banganga so boyebi te yo na oyoka teke ameme foto ne na mai ameme foto ne mpa nganga soko bino bozaka nga na koloba teke bozaka mayele te mpo bwa mayele te ndeni me ezaka makambo so te tokomprena nde te yo mpo tie foto na ye wana obimisi na whatsapp tia tie foto bi yo lokolo yo tia maladi na bomonanga maladi wana ndokota na nzoto no moko retour osala pena na ye moko face à face bokazi babinela bafoto banani babinela bafoto bana nzambe ti azoloka yo bino boyoka tika memi foto no na maya memi elongi ne na maya memi ewapi akenda na ewapi amemi asuki amemi manzaka mpona ni eloko wana ka moko wana epresente oyo na monde ténèbre esili mpona bango nde babebisa oyo kaka babwaka mauvais son me wana eza lokola yo ozopresente kuna na monde ya molili yo bondelaka moto obi otie kombo na ye tangaka kombo na ye lobi papa intel eza etel awangana te eza ye olakisa yango okosaka te lokola ye tika makambo ekozongela ye moko ekomela ye moko ozongisele baretour na ye esika nini nzambe alekaka na repentance sincère eza base okoyeba makambo ebele na repentance sincère esalaka mutu nzambe ekuta ata obanda koyoka ye te afongola te ekutu
toi ko se repentir, toi ko se repentir, toi ko se repentir. Na masumu kutu ya limbiso yo yeba te fuyende siko ko yebiso ke na limbisi yo. Wana problème, tu wana problème tingana yo. Akomi ko fungolo miso. Na repentance sincère ku nzamba ba ko fungolo miso. Na repentance sincère nzamba ko sekusa makambo ebele kati na yo. Parce que yo zo luka o vérité bozala bien yo na ye. Yesu ko akotala eloko nini ezopekisa yo na ye bozala bien ndeti nga muyibi. Ezopekisa nga na ye zala tozala bien na ye. Abina nga muyibi ezokabolo na nga. Dukola muyibi wana. Kanda kutalingila nga kanda te toza batu okosi tusika tangu nyonso te. Mokoki okende msusu nazaki msusu okende na magasin. Wane tension koyiba te. Mais comme eloko ozu eloko. Donc na tiena désordre. Msusu na tiena chasse, msusu na tiena sa poussette. Moi to na koma na kiesi bandeko na bimisika ko nga na omona. Joka na okena ndako boy na kemona. Oh, na tala boy ngabi eloko nga na futaki prite. Siko pona nzambi fo zonga bandeko. Keno koloba na somba ki yango te. Na futaki yango te yango. Menga ba ba moni na ba ompete ba yebi na ba onte na chiki na nga muyibi ba nzambe bongo saka muyibi ozomona ezate ke papa na yeba kitete ye ko défendre ngote eza muyibi ozomona makambo soko yebango na repentance sincère soko zo yebate fuba lakisaka biso ko sala bolimbisi ya ndenge nini po biso to traiter na bien na nzambe ava to kota na makambo bitumba molimo tozala na protection nzambe nzamba za na biso parce que ba flèche yaka ya ba jeté ngazo ba blo mususu mama na komi pe boite pendako nazo tambola pendako sieta pe bona komi nazaki ya ba malema na ko pe ko bendana ngape na benga ka nga renfort est-ce que vous en a renfort so yindeli yo ngaso yindeli nga na bengi renfort na lelisi singa place boy skanza bala sa bazaba sala nzambe ya solo na binga a moite bocha loboko mona bango wana ba ye mabe kato ba sisa tina ko mapoko na bongi osomona po bango pe basangana ki ba beti munduki moko ba jeté osomona esika ni nzamba lekaka lukaka ke esika ni nzambe alekaka nzamba lekaka na kimia chercher la paix bana na nzambe balukaka kimia ata monguna nazo lukelo kimia te yo lukaka kimia nzamba mona ko eza na kati ya mitema bato so boyebi te kimia mona na nzambe ya kimia zomo oyo boyo mo silika ka pamba oui mais naza champion ko luka kimia ngai nebi nde baluka kimia ngai esika nyonso na longwa funa tika na kimia apunga yo na simizia na kei ozomona loba mutu ye moko tozana o bien ozomona babetelo likambo obengi ngo finginga yo moko pe sikona bande otuna nzambe so bisinga vanda kimia wana likambo o justifier te akonga na bande ko linga ko se justifier mama so mutalo mabe ufo lukola oloba keza bon nzamba kome kuboya ko se justifier te po maka mususu za ténèbres yo bande ko yeba ita za kandoki akoteli muninga na ye akoteli ndeko na ndoki ozomona bayeli yo siko ozo comprendre que pourquoi on comprendre ngate njoka eza makamba butu yongo na nzamba oloba ko se justifier te ozomona eza te mama nyonso ebimela biso kaka eza nzambe pa binga ke bima makambo susu soki ekomeli yo ko se justifier te lukaka otuna pe nzambe volonté no na likambo eza nini pasi ozokomela nga volonté na yo eza nini tonga na vandi na biba olinga na baonga te po aninga na vivre ozomona na se suicide na melakisi na sa nini na kufa nanga ozoko meli loko okufa me mutu alobaka malamu akufa soki abiki ye Kishasa omona ngo ezala malamu kuta kufa na ye poso abiki ye lo batie na shkwanja na camion azoki Kishasa na ino na ngolongo na pasi na kati ya citerne siko yozongo sanga lisusu so mona motema mabe ya bato na comprendre te comment bato bakoka kozala méchant bongo kati na pembe na ngai
Comment bato bakoka koza motema mabe bon habité nini baza komona kati nanga nini baza komona nelongi nanga ko bafinga ngo elongi mabelo kwa ndoki nini babande komona kati nanga po bayina nga na François no ka pa mutalobi na lingi yote pa na yo na ndako nanga ofuka me obina za na place ko kende tino ko kende wapi bondela ye atikanga ta na ndako naza na place ko kende tabi amna bino na okota te na ma famille na bino na okota te. Nous avons salué l'intervention à Zate. Moni, ozobi maana na mai na miso. Motema bapota. Pasi. Nana kosali sao. Mais nzambe na bolingo na ye. Alobi nini? Banda koteka tombola. Teka tombola. Na koti na koteka tombola. Ne nzamba monani. Yango na zo bato za mwana nzambe. Teka keloko moko boye ekosali so na vie nzamba kokota wana po asunga yo yo ndi porta kokunza ba koteleza te na mutuka papa na nga na bala chérie na nga papa na va na libala na moi so na bongo na libala je suis une femme qui bâtit sa maison ozomona luka nzambe esika lekelaka Nzamba koleka na vina yo, tomsu na nzela ba pasi, amonisa kembolo na vina yo, Nzamba restaurer vina yo, Nzamba sala na bomo na yo, mais bien oyo sala ndeni aza posa pe yo mone loko moko bo o yoko zala nango pona esunga ta mutu moko pe lisusu, eza sauver pour sauver, sauver pour sauver, sauver pour sauver ka bo onde to tambola tito kota lola. To biso ba hote biso to zaki bana to vana na bakiti. Mais lelo pe bonga pe na komo isa baninga na ngai ya botika muyibi to tika kindumba to tika mabe wana nzamba linga kate to kabwana na surtout lisumo yekobo ya mabe makasi yekobo na vivre conséquence na yango ozomona bato musuto kendo ko bima na bango to yebite so bana pe bato mokilo parce que nga nzamba la kisanga ndenge bato bakutaka na mai bayaka na mokilo ko sala kindumba est-ce que bato biso to kenda ko sanga na bango to yebi bango Beta dame na bango. Est-ce que biso to yebi? Et moi non pas comme servante de Dieu. Oui, na komi pour anini. Parce que nanzela ba pasi nangisa ina mona nzambe. Nzambe po longola nga soni a changer identité na ngai. Na yaki mutaba gondo na komi na shalom peuple de Dieu. Na komi mwana ma bete pona lokumu na nzambe. Ozomona. Yo mwasi ekobo, yo mwasi ndumba, yo mwasi mabe oui, nzamba chanjaka identité spirituelle ya mutu. Nzamba chanjaka meme kombo ya mutu. Nzamba otalisanga kombo nini bapesa yo. Luka na esika nzamba lekelaka. Repentance. Aro fongola o makamususo yo yebaki te. Parce que prière à combat spirituel est réel. Toko bunda ngone na lobaki le boko ma par rapport à la réalité na vie otozo mona. Tonzo bana boy maladi, eza pe des choses bunda. Na maladi wana etika vina yo, eza pe komba. Mais tozo pela moto. To yeba toza la pe bien na repentance sincère. Oui, to changer nyonso nzamba lingi to longola ba maquillage, excuse to longola ba maquillage. To longola ba mèche na mutu, oui, eza bien. Tolongwe na biloko na bango parce que Satan sama yele mabe wana ba mayele mabe mwana wa moninga na nini boya za mayele malamu Satan ama yele mabe parce que vanda kuna na likolo bandeko biso tozaki ala seto e makambo onte yenda e makambo ozomona ayeba ndamba mamundo bo mwana mtu wana tonga yeli biso babula ko tshelo kwana na kati ya liso wana oto tshaka ya bania wana ya banini wana buli nezanini est-ce que yo ebi penser na yo bomba mina seloko wana Toto zotia basili, yo moni na Facebook nanga, na tika batu ba mona pende na zalaki. Kena no tia pe nyonso na sila miso. Donc basili to tiaka wana. To yebi penser na ye, wa ye la biso babiloko wana nyonso. Poussé par l'esprit de Dieu. Isa bilo musu pe poussé par les démons. Zomon. Aye li biso makambo ebele bokata basili ba kikia miso, bochao ya kati. Bocha basile, botobola bamisu batobola zolo, bamisu batobola lilemo, bamisu makambo to solo, munoko zo so ananzambe, ayeli biso be stratégie, akena film ya pornographie, akotisi mayele mabe a pandiango. Donc entreprise mobimba. Baba bongo, bonjonka bongo. Na entreprise na ye,
babongisi makambo ndenge ya kosala bayebi ke tokosue na français tianga na se so na likolo ekobeba tosuye eza nini makambo nzambe asalaki tobebisa nyonso yo ozoyeba te makambo wana nyonso osala petit à petit ozolongwa pembe na nzambe petit à petit soki aya azwi yo pa atindelo ye mei na bango ntongo ayeye pakamati yo ake na yo okomi soki okolela ndenge na ndolela na okufaka boye natuna ya nzambe papa na okufaka boye na mokili namoni mpe te sengo te namoni ata mpe bolamu moko te nasepeli mpe te na vie sikoyo na okufa nanga mpe kaka boye ozomona to nzambe azoloba na nga lika mosusu bondela mpona bana na nga Rebeka na yo okangola yo ozomona soki oye na motu mpa na nga akobika ozomona siko bato yango nde baye siko boye moi kaka na ebandeli boye esenga mpe ordre na olinga nde natia ordre jamais koza nde boza na nga naza na niongo kia bino nyonso bobengi nga eza moko nzambe atie bino na nzela na nga mais nazobongisa mpe na ordre parce que bato mosusu azaka alobaki yango bon mpona ayambaka te asalaki bo mpona ayamba repondaka te ndambo tozobondela nzambe atelemisa asala grâce oyo yalobaki akokisa makambo oyo yalobaki tozobondela ta mosusu yokasaki yo moka moto obengaki nga te na bato na obenga mpe eza bato mosusu nzambe ye moko alakisi ke yesu bokontinue na osala yesu ozokomi na osala naza motu funa répondre moko na moko tokomi nini oyo bainfirmière ya nzambe tozozwa bato tozomema papa tozozwa bato tozomema papa mais eza na bato mosusu bozoya na makambo oyo nzambe alobi alingi te pekisa bana nga oyoki moboyi ntango oyoki deja nga nalobi awa ke nzambe alobaki botyata verni te botyata bamantiakana te botya verni te oke place mosusu nzambe alobi na biso totya meshi te nga mpe nayokaki mpa motu nazongeli mesimbika te naloba nazongelaki mais to nazongeli meshi molimo mosusu te alobai na nga ke mpona nini otikaki meshi ozongeli lisu pwani te atiki nga kaka bongo me lokola de eloko natikaki magi moninga na nga azalaki moto azoba Rebeka tala ndenge olongi ekomi yo oza mpe mwa mwasi elongi oza obeba makasi azalaki na souci moninga na eselo ye azala bien mais c'était pas la volonté de Dieu parce que même to na ndokanga bameshi mwana nga azoyebisanga mama bato bayaka bien mais soki otie bango bameshi na mutu bakomi basirene ozomona ezalaki na maneke moko nazalaka na ye azalaki ta mutu monene maneke wana na bandeko osunganga na baperiki mpona bato ya mitu minene poso nasali mutu ya mutu monene periki na maneke mosusu omona eza esere ebeti ya mutu funa bandela me maneke wana bandeko azalaki me maneke na ye na ndako lokola bamaneke nyonso na bafoto na ye so bosengi na olakisa bino baza na bamaneke nyonso bazalaki pembe kaka ndenge bomona bamaneke ye pa ye pembe me ya kominga mwindo na kati ya ndako bandeko na biso bino maneke na komaki mwindo me nali kotika maneke wana te seke de bakangaki esprit na nga po ani esungaka nga maneke wana eza na ya na nga kutu moko banda yo koya kozwa ye po asali pe baperiki donc maneke wana akoyaka kozonga natiki koteka bameshi na bino na bamaneke ebele nateka bamaneke nati bato nio baopona bamaneke maneke na tula bazwa ye te maneke wana nde maneke mwana nga moko alobi mama ye ntongo otolalaka ye abangisa nga muko mosusu na bite yo loko ozobangisa mwana nga soki eza solo so pe mwana nga solo alobi mama solo ola esu na ndako te natui maneke natie libanda mpuna bwaka natie na fenêtre na banda après ça noni servante de Dieu tozaki kosambela na bi mama Rebeka tumba ngo kotumba bandeko na zwi yango na kina libanda na pelise moto azoboyi na pelise moto aboya ye teti na ziksi eki na kingo kota moto ali kutu kozwa moto te na ziksi kala kingo ndambo tala bato batondi nga bi bawe bana baomona na oboma moto to nini to na otumba moto ozomana bi ape na poto sumi lingi mebele gardien koye kokomela grave na zwi na bwaki na poubelle na binde na bwaki akende libera ozomona
biloko nini o biso bokangami nango ye moko nzambe asalaki biso ayebi tina kaboli biso na biloko wana po ani tosala confiance te po ani tolobake o mabala botya bapapa liboso sali na bino moto akozongiselo papa mokozanga lola sali moto akozongiselo papa mokolo asuka papa mati yo tikali excuse-moi tozalaki na parce que natiaki pose ezalaki toloba tozoluka esika nzambe alekaka nzambe pe alekaka ponde José tatike biso esika nini alekelaka yo tozoluka place nzambe alekaka parce que po fu yo leka na banzela wana biso kutana na ye ndenge biso pe tokutana na ye nga nakutani na repentance sincère mais funa fungola banzela mosusu po omeka koluke na banzela wana otala soki akokoleka nzambe pe alekaka na silence ozomona bapasi kokomela yo mobateli kimia moni kimia na attitude ozwi kimia eza bamamu na ye nzambe aza pe oyindela bana na ye me avandi kimia bomona na kati ya bage soki babengango nini na obandela te na obandela te badisiple babeleli ye alali ozomona alali tonsko ye alamuki ozomona asali ni aretaki tapete donc makambo kozala ezoyelo ndongo eza vina ekoyelo mipepe mabe ni satana aza agite azolinga alakisa nzambe aza te kota na mondo ya kotaki na vino wana na silence nzoka na kati ya silence bokekutana bino na ye batelaka kimia ata mambo yelo ndongo ya mabe ya makasi ezala na kimia yomoni bato mosusu bamoni kaka ke aza esu te akoma famisiel mpona nini kimia batelaka kimia na vie bato bayebaka nyonso te bandeko baopesa biso solution te kota na titidi ya kimia to mosusu yo bokutana na ye na kimia mpo nzambe mpe asala makasi na silence mona ntongo yo ovandi kimia abandi soki kolobelo na kimia ozomona yomona moto mosusu mpo ayoka molimo mosantu fo azala na kimia mpo molimo asala nini alobela ye parce que saint esprit mpe alobaka esika makelele eza te ye mpe aza moto ya kimia kota siko na kimia nde okokomona mpe nzambe na kimia moni repentance sincère eza eloko moko oyo chrétien kotambola nango ntango nyonso jusqu'à sa mort na repentance sincère parce que nga ange azoloba rebeka masumu na ye elimbisami mesala attention parce que ozala mokili ya se oyo donc vi na nga nasalaka bokebi mpe so nasali likambo nayebi ki likambo façon ngo na réagir naza na doute na yango mpo nga nasilikaka rapide nga silikaka rapide nga kanda ezwa nga noki nabondelaka nzambe mpe asunga nga na kanda azwaka kanda mbangu nga alingaka so nasali likambo wana te bato bakomprendre nga facilement to noki moi siko so bakomprendre nga te to natomboki omoni natomboki me mpa nzambe alingaka yango te soki bato bandimi so bato bandimi te kotomboka mpe te tika me ngai natikaka te ozomona eza mabe mpa nzambe lingaka bongo te me nga nasilikaka rapide ozomona eza moko ya defo na nga nasilikaka noki me nzambe alingelaka ngai te kosika noki alingelaka nga kimia ozomona nzambe azolukela nga wapi na kimia me nga naza wapi na agitation naza wapi na kotomboka rapide me kuna nzambe aza te ata basali yo mabe yaka avanda kimia na kimia wana aolobela yo ye moko sikoyo sala boye ta likambo eza boye yango nayebisi bino ntongo basi wana batonga bazokepanza na sango na wana ndenge mabe ka ndenge ebandaki kozala natomboka ya nake nabeta bango moni to nake nabeta bango natomboki nafingi bango to nafingi bango naezonga na ndako nzambe kende kosenga bango pardon kaka ndenge otondisaki bato fingi kende mpe tondisa bato senga pardon ezalaki mpasi te mpo na nga parceke bandeko na ngai mpo na nzambe na ngai na capable ya nyonso omoni nakei kosenga pardon yoka bato kutu topekisaki yo oyokaki te yesu tosenga pardon wa satana ndenge alobaka eza ye te eza ye azwaka minoko bato mpona koloba moni nasengi pardon nazongi to nazongi na ndako na ngai
na vai na nga siko kimia nga na yebi deya na sali volonté nzambe na bi papa na sali volonté na ona osenga pardon ozalaki nanga omoni na mikitisi na retire ba parole nanga mafinga nyonso na fingaki na retire yango moni boye servante déjà finga te na finga te nga azalaki koba na mutu bakosela makambo nalobi bayoka te na tomboki na kotomboka na mafinga ebimi na fingi ye na ye boye nzambe akorige nga apekisi nga bite eza mabe kende kosenga pardon moni mpo nafingaki nde nakei kuna nakesenga pardon lobi te ke naza nzambe nafingaka te non nafingaki moni wana nakomi servante de Dieu te me naza mwana na nzambe me mwana na nzambe akomi na suka fingi na bayebisaki kosenga pardon eza caractère na biso te nake mpe nasengi pardon ntango naye kozonga na silence sikoyo na kimia nzambe ando oyebisanga bino baza misala mabe baluki oyo bakoki te moni eloko oyo osalaki wana kotomboka wana yango ozalaki posa motema na bango fungolaki porte nakoki kotika oyo te yango na nga moyen nazwa na bundelo eza te parceke yo osalaki deja okoti deja ngo mena ndenge mabe yango na bisaki okende osenga pardon parceke makambo eza spirituel ngai nakisenga pardon kuna nzambe sikoyo akekotela ngai mpo ani ngai nakangi deja porte nga nafungolaki nalongoli deja mabe nabongisi napesi susu diable argument te nzela te mpo badétruire nga basi wana ozomona sikoyo nzambe akoteli ngai me ntango nazwaki kanda na agir na ngai moko nzambe aboyi moya akotela ngai eza te ayebisaki esenga pardon me nzoka na nzela pardon ebongiseli ngai na nzambe ebongiseli nga likambo elingaki ekomela mo ekomela ngai susu eza te ça veut dire que na nzela mpe ya komikitisa okoki kokutana na nzambe nayebi te soto ososola nayebi ki bo comprendre parce que to bobenganga bo basere bika to comprendre mpe na bien pensée na biso ezaki ndenge sere ayembaki ata eyeli yo kolela te lukaka nzela ya lekaka yango nazolukela bino banzela oyo ya lekaka nayebi te so tozocomprendre banzela nyonso nazopesa wana eza moko ya banzela oyo ya lekaka ozomona na kimia mpe na koluka kobongisa ozomona na pardon donc ya sincère nakisenga pardon sincère ata bango baboyi po baboyaki bakolimbisa te parce que mpona bango mabe wana kaka bakani ekomelanga me nzambe atalaki kaka motema nanga nde natosi ye nakisenga ye pardon nzambe akoteli nga ozomona akangeli nga porte wana eskize akangeli nga porte ya mabe oyo balingi basanga na ndenge ya butu ozomona yango wana kimia eskize eza mpe nzela moko nzambe asala nini alekaka mwana na nzambe vi akomikitisa eza biso bakosa o te oza mpe papier te toa papier te toa bapapier te me papa na biso alingaka te tozala barando awa na mokili ozomona bango balingela biso vi arando mpo baluka porte bakota badétruire biso me biso fu tokangaka toujours baporte ozomona nzambe asaleli nga na nzela koluka mpe kimia oyo namoni nzambe na motema mobimba nalukaka kimia me malgré ozoluka kimia elingi yo te kimia bango balingeli yo kimia te me nga mpe nanda olukaka kimia baluki oyo pardon ata bayesenga pardon lokuta nalimbisi kaka ozomona nalimbisi kaka yango moni bakoki kolonga ngai te ata nde babomaki mama na nga bakoki oboma ngai te parceke ngai nalongolaki ka sentiment oyo mama na nga azalaki na oyoki ndoki ya mvutema basentiment ya mvutema ezalaka nalongoli yango me natikali na bolingo normal oyo ya nzambe ozomona so basenga pardon nalimbisi tobongisa tobongisi cherchela mpe tocherche me na molimo baza bato te batoyi boyi basemer double nde bango ozomona bazwa osengo pardon na moi na butu baosala mabe baoluka bobongisa bozala bien na moi me na butu bango nde bachampion kosala mabe alors na butu fosani esengenga mo mpe na telema na wuti na makambo minene olingo telema boye na prière osambela boye bakokimisa mbango ozomona vie de prière mwana na nzambe akotika vie de prière te vie de prière okotika yango te parce que okomona mpe nzambe na losambo bato mosusu balobi losambo efutaka bato mosusu bayembi babi losambo nde nini oyo balobeta yango na français mwana niata yango eza te ozomona so te tolongola yango ozomona losambo
eza pe mutu moko akomona nzambe na prière fozaka dindamiki na losambo ata baobeto na butu ata makambo esimba te ata mari de nuit nde labaki alingi okete okende akete poni komele mabale kufa na moyo na mokili oyo boya ye kufa te ekokufa kaka osomona nzambe ana bomoi nzambe ana bomoi na biti ya ndenge navandaki mpona solowa na bino ezalaki kaka ndenge servante na yemba ata eyeli yo kolela na yo te lukaka esika nzambe alekaka eza bato mosusu ayemba nzembo ma ayebi te nzambe alekaka wapi yango nayoki koyebisa bino nzambe alekaka na silence kangai kuna oyo kalela okima te twana ye jacob akangai boza na droit zo comprendre boza na droit ke ya oyebisa mpe nzambe lelo okende esika mosusu te oza na ndako na nga wana droit apapa na oza na droit kanga ye na kimia kanga ye na prière kanga ye na repentance kanga ye na confession kanga ye luka ye tu vas omona ye okomona ye ndenge nzambe adomela bato kaka kala lelo alobela bato te eza bango bandoki bato balobaka bongo me na mwana na nzambe nzambe akolobela alobela ete poani Joseph kutu batuni soka mona nzambe boye alobi te na nzela bandoto la repentance sincère na tuna nzambe na oloba nini nga nayebi na makambo ebele te nayebi na nga mozindo vraiment te nga tala kaka bible français bande ko faire souffrir nga eonyonga nga yo français beta yo français beta yo mono bandili ka mpenda boye komika pa osarete yo moko siko sauter ote pom nakati wana popo eza te bakomi français beta yo ebeta ngai nabi te natinda bible ya lingala na Afrique eya parce que nga funa tanga bible me na lingala parce que français nayebi te yango na ntongo olingi okomela nga na lingala ndeko na nga onayo otanga makambo te pamba na répondre te parce que nayeba ndenge orépondre te mpo natangi ndambo pensé na wana sisi yango te na orépondre ndenge nini so olingi okomela nga na lingala ozomona tokende bamidi 14h te ya bino servante awa komela ye na lingala na otanga kitoko na répondre yo kobetela nga ndoto na français te ekozala jamais na kointerprete yango te ndoto betango na lingala na kointerprete zomona soki ozokomanga o mama j'ai dormi mais dans la nuit regardez ce que Dieu m'a montré maman je vais pas comprendre moi aussi je vais pas savoir comment je vais te répondre alors faut okomela nga nde na lingala mwenga monde na kiti komela nga na lingala na comprendre pe na kointerprete ndoto na yo pe na kosolola na yo kokomela nga français te pardon so moni otanga mingi tala ke luka servante ya français komeli pala ngai ya komela lingala mpo nga natanga makambo bien ozomona natindi bible ya lingala na Afrique bible ya lingala ye bible ya lingala ye me bible ya lingala mama bible ya ngai na bible na nga ngamo mutu nasomi bible na nga ngamo natindi mbongo na nga bible na nga pe ye na agence na futi mbongo na nga na otanga bible na nga mutu te mutu otangela nga me bible wana ndenge bimisa badeka pona nini bible oyo bible na ti bible komi ya kobwaka na babele babamba na babele bible na linga pona nini bayebi deja mabe o basalanga na nzela liloba na nzambe na kobika po liloba ne eyaki mpona kobikisa mpona kokangola siko tanke na okomprendre na nga yango te ezopesa nga vite parce que naososola te mais ntango naotanga na nga bible na nga lingala nazointerprete bapsaume 91 wana ba 51 wana bien nazotanga yango bien nzoka kotanga wana eza mosusu bible na nga moko deya losambo na nga mpe ezosambelama bien parce que na nsima liloba na nzambe donc okomi komona sikoyo bomoi na ekomi okota na vi na nga na nzela liloba nzambe me nayebisi bino ezala ndongo ti bato bazobenga o kaka o Rebecca fuka omoni oza na France otanga bible français est-ce que bayebi soso oza na France kaka mpo oyebi mama français mpe otangi français okomprendre français otanga na bato natangi na ngai te abisa bango natangi na ngai te natangi na ngai te nga classe na ndokende wana bauniforme ya pamba na nde kokima na nga me nzambe asalanga grâce
nazwaka garçon moko boye ya na ndovana ne yokanga siko yo nzunzo esungi nga na vie yanga netanga ka français mais lingala na comprendre te mais na pena tanga langue ya mboka na nga na sangisa na français nzoka na yebi pe français te na ko seku na lingala chance nzamba simba motema jeune wana alakisi nga kotanga lingala mpe banda olakisanga oyo na oyo epesi boye oyo na oyo epesi boye yango mpe moni nakende mwa cours ya français na yebanda me na comprendre yango mpenza na bien te moi so na comprendre na français bien esunga nga maintenant na comprendre bien te on a boboma ngai te na bafrançais donc c'est ça bible wana parce que nazotanga yango ebenda matata nini to nzamba baptise nga na fe ebenda matata donc ngai okoki oloba te bato bazobenga yo na musika na banini bamboka pe bazobenga okaka po otika me bible yanga nga mutu na otanga bato baza te na ndako nga mama ndako nga mutu na vai na ndako na nga mutu na tanga bible na nga nazososola nakomi kointerprete ngo makambo esalamela nga elata nzoto me problème nini ozomona nzambe oyo nzambe asungi nga Psaume 91 esalisi ngai ozomona Psaume 51 pe esalisi ngai ba Psaume wana nzambe alobi tanga ngo de 1 jusqu'à na 150 nazotanga na esungi ngai tongo ba ye ba ekutanga de na yebi liloba nzambe na yebi maloba nzambe ona bana bino esunga ka muntu na kati na passe oza ko interpréter yango na ba kombo zokutana nango ozotanga liloba nzambe ya Bible ozo comparer na bitumba na yo ozo sanction ba papa tala akotala pa kobikisa yo ozomona ata makambo ezosimba te yebisa nzambe siko to makambo ezosimba te awa pensée na yo eza nini projet na yo eza nini na likambo oyo même Joseph azokakata nane mpona ezaki pasi mais yo na projet na ezaki lobo komise gouverneur siko na makambo ezokomela ngai na bitumba nyonso ezoyela ngai na baproblème ezoyela nga bato balingi ngai te oyo koto batyola nga oyo koto babimisa makambo lokuta na kombo na nga siko na makambo nyonso awa intérêt no eza nini osomona intérêt no ezani na kati ya pasi na nga intérêt no ezani tala nzambe aloba na nga na opeso mokanda me na ye na mboko janvier adobeta 9 ans ezala te siko nzambe aolekisa siko bambongo wana kaka boye okiba président apesi biso bambongo ekafa apesi biso bambongo me nga nzambe atie kimia nzoka pa na nga eza moko ya enseignement mbongo ebetako motema te nga nzambe na opeso mbongo nga nzambe na opesa na nga mokanda siko moyo okende na bashema kodeklare bana ezate parce que fois mona opeso fidèle nzoka ndeko na nga nasalaka na nga servante de Dieu nazoyeba na nga te nzoka nzambe pa otala motema na nga nazosupporte mpe nazoefase nazoyoka ye mpe nazondima maloba na ye nzambe ozomona mpe ke oza digne ya atia o place wana parce que ayebi ke ata bapropose ome boye okoboya ozomona parce que mbongo ebetiako motema te ya omoni ke na se baza na nga na bakope na nga po nini ekosala nga bien ozomona ye pesko akenda pe asungaka ngai na vivaka omona na rejoin na sala eloko boye akoti na likanisi wana esali mpe bien ndenga nalingaki ozomona parce que ayebi ke mwana nga kanga motema aselaka nga bapropose yemba kesala boye nga mona opesa mbongo mpo deka mwana na nga mona kosala me nga na bite nzambe alobaki yo nzambe alobaka nini yo yokaka nzambe te yango wana bisika nzambe alekelaka yango wana tika nzambe apambola bino tika nzambe azala na bino tose repentir na mozindo confession na mozindo na motema malamu adoration ozopesa ye salango malamu po alekaka pe na nzela adoration mutu mosusu akoza sambeli amoni nzambe te me na louange na adoration na kati ya ndako no omoni nzambe talaka banzembo mpo koyembela ye fo ezala na vie na kati ndeti nzembo moko ando oyebisanga alinga yango mingi nzembo moko ando otindanga ntiango mingi papa ye oza monene ezaka nzembo ya Esther Akawa oza monene papa yo ndo ozali na makoki ya kolongola lokasa na mabele ozongisa na nzete donc ezolobake yo ata vi na nge bebi bakwesinga na se yo kokotelemisa nga talaka banzembo oyo eza na vie landaka maloba ezolobama na nzembo ozolanda banzembo lokwa ndenge alongolanga na silence de Dieu ayinanga na divine amour
papa yo oza monene omona kuna na papa oza monene ndenge ozotombola nzambe koleka baproblème oyo eza nango kotiaka nzembo binzembela nzembela te eya banzembo mosusu oyokango mpena luyalu sutunga banzembo mosusu elamusana nde biloko akala ozomona ekomisika su luyenge moni totalaka nzembo oyo mpena okumisi ye oadore ye oeleve ye otomboli ye mpena ye mpe azwi nkembo na ye ozomona na nzembo mingi abando memanga tokotatola nzambe bikamwa tokotatola mbula oyo makambo ezochange toutes les choses asota wana nzembo wana tokotatola wana ozomona na oyo naza banke te mama motema nanga banke te soki etondi abomemanga bokomisaka moto ya liboma soki etondi tika nzambe apambola bino nzambe alekaka mpe na adoration nzambe alekaka mpe na louange mpo abundela obitumba lukaka nzela oyo alekaka banzela yango wana onga nayebi natalisi yo ntango mosusu saint esprit mpo akoinspire oyo banzela mosusu oyo ye mpe alekaka asunga yo vraiment nzambe aleka mpe na louange miragerie kosala nini ekweya o ozomona na nzela mpe louange salaka yango bien ntango ozo adore na adoration na motema na yo bozo adore ozomona salaka nyonso wana bien nzambe akopambola yo